I don't care. I don't care for everything. I don't care for everyone. Donc, vous comprenez? Master Ramsey, c'est mon grand frère. Ayebinga bien, voilà bien nanga tongo na liambo on est le quoi problème. So c'est ka Taylor azan live mon a se pese mboti. Wana bien nanga nazaki na ye, ti azozonga nazaki na ye bien nanga pa makasi ya be. Ba félicitations. Omoni bénédiction tango yaka. Bénédiction tango yaka ekiparate o mobala kufi 2 semaines mobala kufi 1 mois etali bisote wana ezali pamboli na yo oya akei akei laissez-les partir donc oya minute ezandi ya biso to savourer yango ozo comprendre oza semek na biso donc to lingaka yo to vota yo de na premier niveau donc to vota yo déjà donc nga na sepela makasi des grands frères nanga kutana na yo nande makambo ekompe boya libala sepeli mage to amusika so na zala ngane nga na zala majorette donc ozo comprendre solo ya majorette qui pa acheter ngasona za majorette penza na tongisi penza moi mazili na nkalo kwa libaya na o lati boy na tongisi ka moi mazili na nkalo kwa libaya na o lati boy en tout cas na matipo solo ka ba félicitations pasteur Ramsey aza vient na ngai wana pa vient na nga penza vient na ngai ayebinga bien ayebinga tongo donc so tunye ka Taylor ayeso wana petit na ngai donc wana vient na nga penza donc masolo tie banda kana nde komi boye biso do yebaka na biso ngo tondo zela nde e komande boye ozo comprendre amen Marguerite na sabona mais on dit c'est un retour te yabe omoni na rozongi ça c'est ma ouais mais dans na rozongisa naza ntika na ozongisa na longola mutu moko na ozongisa nana liste bato faut bloquer bango d'accord ya anjo ndela na privé ndo liste bato bloquer ba komata ba kuna bazo finga nana liste na bango faut bloquer bango nyonso ninga na bloquer il faut bloquer bango nyonso bando ki ba hypocrite ba yepa no ba solution na ba compte ya ba polémique kuna ba ke ba bomi yo ya benita to mona kana misu moi to lobezate bisou yigi so like sina tu ndo liste bloquer bango ki ya ange bato bazokoma tomoni tel te na fête tomoni tel te na fête ya bazolo ba mariage coutumier c'était entre la famille et les proches bino vous comprenez ba kotala la part des choses c'est pourquoi ta bino moko tomoni tel Congolais créa place rancune ezati vraiment bato bomoni bango te na mariage coutumier sûrement ko na bango na salle on n'est pas obligé d'inviter tout le monde bino pe boti kana distinction air moko Congolais créa rancune place rancune ezate connexion non moi je vous écoute donc comment on compte à 5 personnes tu peux faire monter plus maintenant bukana sala novela somoni ebimaka penda ya minene wana nayeba yango te kasi tomoni ka koto ofina invité wana omoni place ofina ka invité ofini sikoyo na paramètre eza eloko moko eza lokola mo basoleil mo bofini na paramètre après bimisela o deux cases moko ya rose moko ya bleu yo sikoyo ofini na oyo ya rose babenga yango disposition juste là on est en train de changer là au côté ofina po yamba bato na okota deux personnes wana ya invité et c'est là où il y a paramètres rond la business le soleil au fini wana après zela ba komi pano na gris voilà et puis c'est l'autre des gris moko ya bleu moko ya rose au fini na o ya rose na fini au moins ba balukela nga ba problème au monde c'est bien aider Elena s'il te plaît na boy et personne comme liboso boni beaucoup na biso ayemba bona disposition TikTok échanger oh il a qui se non il ça siko là tu as la possibilité de faire comme pembe ni boende ni no susu kasi bien moi kasi ça libala zonga sima zonga na nusimo bangi singai omino boya boya anji ya anji boya kana bara boya kitoko nya uyo kebe bato batuna film pono moi c'est mbalu boende boye kitoko yanji tika ndo batanga ka marine na bango en tout cas ya anji penza lekana ya tala ya benita kotika ya anja mema mwana te kotika ka mwana pembeni ya anji te
Ngabo mari. Voilà maman les femmes. Moi la kobi mouté qui m'a foutu avant l'âge. Ya Benita lobby age na somo bieto ke sanga bebe Benita bakaranje la braza. Ya so patate. Ngala bakaranje la Brazzaville. Non ba kangote okota kitoko. Ngomoni za kisoki kan. Oui yaya. So na banga tinga pele. Azwa munoko na oko zolo na o. Na banga même sans sourire. Azwa munoko na zolo no pardon. Mabundi ka ende ya ngai. Wane Ya Benita, oza. c'est non na lo bene lo moko eh. Ya Benita, obi ba ivora ba lo anini. Le pain. Ah ya Benita ça dans chouette. Yabe obi ko sui pas bébé. Kuna zaki moi ça mabele mi bale mena beto mosinzo. Yoza waka moko. Les personnes qui posent la question, c'est indiscret de poser une question à une personne si elle est enceinte ou pas. Une grossesse est personnelle. Apprenez à avoir de l'éducation, s'il vous plaît. On ne pose pas ce genre de questions. Une grossesse, c'est porter la vie, c'est personnel. Même si elle est ou elle n'est pas, elle ne viendra pas dire sur les réseaux sociaux. Jamais. Jamais. Bonjour Yabé, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour ma chérie Miss La Joie. Merci. Yabé, moi j'allais juste dire ceci. Bateau bazolo bake parce que dans tanga ba commentaire na ba page polémique. Bateau bazolo bake, tu n'as même pas fait 1 an, 6 mois. Les gens sont toujours là pour juger. Un enfant de Dieu doivent toujours passer par des épreuves pour que Nzambe atombo la mutu. Et je vais même commenter ta photo na TikTok Yaya Ange. Tu mérites tout le bonheur du monde. Comme tu vois ton défunt mari, tu devais passer par là pour être la bénite que tu es devenue aujourd'hui. Amen. Dieu sait faire de choses. Laisse les gens parler, laisse les gens te critiquer. Toi, tu t'en fous, toi, tu avances avec ton nouveau mari. Et Dieu sait pourquoi il t'a choisi au bala pasteur. Il t'a même pas laissé au bala mutumusu mais un pasteur, un homme de Dieu. Amen. Donc Dieu te connaît. Toi, fais ta vie, avance, fais tes enfants, vis un mariage heureux, ferme juste tes oreilles. Laisse-le parler. Toza amont bat balinga ko juger batu. Batu mususu babi bazwayo bacha bango na place na bango, ils vont faire pareil. Si aujourd'hui ton homme andima ki afu kama ala tiso bag parce que yebi oyoza ya wandima ki. Atali kutu jugement batute parce que ayebi qui est Benita. Moi, j'allais juste dire, tu mérites tout le bonheur du monde. Sois heureux dans ton mariage. Continue, avançons, avançons avec Dieu. Dieu te connaît. Hello, je t'aime beaucoup. Félicitations. Merci. Azaki Shaka Zulu upaki bakunda ya bakunda ye batungo zo koti ya Benita kota na kati tonde ni ngana zo comprendre te Nalina tu na kando moko Yabe, tu sais pourquoi le monde t'insulte sans raison à l'heure actuelle? Parce que na minute likamizate ba fino ya pam. Et ça c'est très bien parce que so bat télémé obi et ya Nzambe so muta télémé loté zara bizarre. Je préfère mieux plus hypocrisie à Novelas qui a eu monté na faux compte. Elle est en train de parler. C'est vous pouvez comprendre la hypocrisie hein. Yabe, ça n'a pas hypocrite. Non, wana penza na ndimi yango te. Ndimi penza hypocrite. Yabe, omoni tango yo zaina matango zaina si. Ya ange dozaka awa to kende Novelas sa kenda ko bloquer ça ba compte bato. Oh, bazo finga ya B. Bozala, il faut arrêter à un moment donné, arrêter ça. Bonjour, bonjour. Tonarita de mon cœur. Oui, en tout cas, il y a
Ya Angela Mouvala. Bobiki so bozo nga te na pété biso bana to ana se bino baba mi bimba bo fandika na live bana ba makati. Pour live ndenge nini Oni zaka bonjour mama boni. Merci madame Morak. Na kanda na bino bo fandi na live bo dinda meli mama biso na live bana to makati. Merci Kelly Chanel de mon cœur. OK, mais la Beaufort. Maman de maman. Lomano bébé. Oui, en tout cas, bonjour, Batinho Sobalikolo. Oh, no, ça va. Ngaya Angie. Yahweh, ma claire, moi, ils ont kippé Bilo. En tout cas, félicitations. Ngalinga kubenga ekala mboyo. Kuna yoka ko baganga mboyo. Ya ngwana. Ekala boyo. En tout cas, Olipa de ma frère Oli zila la nous dit. Les garçons sont très agités. Agitation sur ces latins la karaté. Elle est très agitée. Wanga mon ami Yebi. Maman mon pas Yebi. Oui, ekala tout le monde a l'ipoko. Pardon maman. Totalement backward. Idée à bien, quand le bon nos photos, tu as un profil. Ya Benita zo finga nga songi mais depuis tout à l'heure nazo pesa ba idée bien. Rita Loban oui. Bo Kim sana maloba kituka ngana loba nzambe ngai. Na bosani ko na bosana. En tout cas félicitations ekala mboyo Luna Champagne. Baloba oumeli. Baloba Donna de mon cœur attend. Osa vraiment courageuse et Nazangi Maloba depuis l'Afrique et l'Afrique Sony. Si qu'on a la question que je suis pas comme toi. Donc l'Afrique Wana, je suis la première à faire ce que j'ai fait. Avançons. Loba. Oui. Félicitations. Baloba oumélité. Baloba oumeli. Nzamba vista moto natana ye. Au comprendre. Toi na quatre réseaux poto baba vie privée na bisoté. OK? Poto comme au banga batia batu na ba miniature. Eza moto mususu kutuko libale kufi. Habité na vanda na boko la bana et puis na kolinga engagé na kolinga mobali mususu. Na moma baboye mabale ye eye bazokolinga babali mesoka te na boko na bana bakola. Lelo bana bapusa yabe bakomi ko tapa na malo kwa bambisi bakomba mama bapasha bakomba mama bapasha Seigneur ata mususu nzamba visite ko lekra baboyi yo mutaya se présenter abala yo mais merci Oli Chanel merci yusko ozela bana bakola la bana bakomi kokola bande ko lukaya azwa lisute komi ko tapa kwa ambisi bakomo linga ba petit garçon ba mema bango na ba métro ba mema bango na ba bar yo kutu aza vivante papa na biso apemi na kimia siko nzamba video avant okoboya ngo puani amen kutu basaka yo monde na video na libe etemi ngule kwa midi 14h mabale zozwa mate toloba totikela baninga place bofandi bozulu bebe nzwe mate ya premier culte ya benali nalobendo kokana kitala ngamba epines okutaki nga tika kowelela oza molimo ba congolais awa eza 207 te moko ya maloba yangi nalobe ekima ekima nani oluka malema lembe tinga na sisa ponga lokuna lobi ata na mabele te représentant nyonso abanga yeyo sonso ya fani loba kasi ekala Luna Champagne mboyo bablo muso bakati ni bomba pona yo moko ngamwa dise muke pona makamna yo pona yito bébé te soki pe za bongo menga za pusa ba surprise kana loba na video na yo tozo mona ondo ko bala tozo mondo ko bota sa biso surprise pardon bomba blo t'inquiète pas yaya t'inquiète pas ah oui bomba blo muso za ba surprise pona biso nyons tout antwanga na sepe na ngai Donarita au moni 2023 non 2022 2021 au mona likamuso eza vrai likamuso eza faux oyo moko salité
mais en tout cas ozana bango ba yeba bimisi yango po pesa confiance. Vous comprenez? Et comme suspense, et comme kolobela. Yango 2022, 2023 oh. Na otike la lisusu Happiness, Novelas, Ange, Niaou, Taylor, Nolilu Kusa. Baya opese la information te tandis que ngamo na monako. Voilà. Exactement. Toujours. Vous comprenez? Omoni vie nanga wana parce qu'il y a des gens qui parlent de la vie privée. Je sais pas si on va comprendre dans sens ta vie privée. C'est quoi le mot vie privée? D'accord. Donc omoni oya Benita 2022 wana. En tout cas en 2023 je vais commencer à vous aider tranquillement. Au lieu ça la makelele moi-même je t'aide. Au ça ils sont makelele. Avançons le sando. Et puis il y a dossier c'est kate. Nena parce que Bouti qui la peut baninga mnanto lobi pe Oli de mon cœur non tu le Oli c'est la base belé ba télémina c'est ba mulongo le kwa na maglo ba so mama. Kamadi na na tu le ba flair zela. Nena parce que le monde na oyo abali mbalami balé. Azalaka beaucoup plus sage et avenant. Erreur muso sala na passé. Ya Benita ça la consulter. Loba non. En tout cas, félicitations, Madame Abat Rabino. En tout cas, félicitations. O komi kutuna ko cracher pour le bébé téléphone lembi ya do. Ça Taylor t'a déconné, ba benga qui je crois. Yana qui sera Taylor. Qui t'a bon voilà. Tout la biso. C'est mingi en tout cas. Na moni mama matala te azaki wapi. Mama kina azaki wapi. Mama nani? Mama. Maimata. Ya Junior. Nene kakolela. Ya Junior biso tobanda ka toujours. Ya biso ratakate ki popolo ekude ratakate. Ah ya jila no ngada no besa tourna ngate et puis des autres ya kamba mo so le long on ni bisa zan oh ma chérie toi tendre s'il te plaît ici c'est le mariage et tes agitations qui a été ça ah vous allez ba la boza agité bonde ni tout ça mat agité ma casse le roi mam na biso to la agité oui côté agitation maman c'est bon OK na lo bana maman quelque chose s'il vous plaît tout ça ka le quoi ba mindele de basa la ka aussi lu ça comportement mona kisasa boye na badio loba. OK, bonjour à tout le monde, bonjour ya Ange, bonjour tout le monde. Maman, ça va? Bonjour. Ça va amour? OK, je suis très fier pour toi, très heureux. En tout cas, Sylvia Bengenga mais nazo etante po ngena ya makasi, nazo etante mais na komisi nzambe makasi. Tout s'est bien passé. Oui, il est écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Amen. Voilà. Donc, monde de Zabouin Kembo na Kembo 2023, kando yebisenga. Il faut to mata kande to mata wana. To mata akaka. To mata pour nebi ke yon zambazo sala. Nous on bénit Dieu pour ta bénédiction. Ba ope ba sepelte ba sepelate. Pour Esther kuto azaye filmo abwaka mana eta azaye kanote filmo afanda kuna kimbate ka Bible. Mais tango kenda okutana na roi zamba tombola ye. Nzamba tala communauté ya quartier te atala qualité. Le temps où il est kanyo na le moment que tu as pleuré. Les moments que tu as eu à pleurer, Wana, tu pleurais à la présence de Dieu. Pour ça, les gens qui ont mis sur biso to biso batom kil. Toko maka eye pe likambuni no bana bana ko lela likambuni. Mais tu vois comment il t'a payé. Tu vois comment il t'a payé. Conseil gratuit ne copé ça na ba tunyo so ba nation même pas fouille moi même pas fouet tout moi ba tout finabino ba nyama na bino boza ba so ba to ba. Bino bo continuer ka koloba biso to lemba te toujours ba na pepe so boche sou tembela le to boti le tout sou biso nyo so le to ko mema so bébé boye félicitations ba tout même pas 6 mois même pas 7 mois il faut qu'il y a fin de la bino 5 ans non même la Bible dit laissez le mort en terre. Ce qui est passé, c'est passé. Ce qui est arrivé était déjà arrivé. Donc, biso to komi sinza me pona likamo. Mama wana obo kaka bo for rien.
Bavaria. Mama bwaka Bavaria. Likambo yango ezwi makasi nakomisi nzambe mpona likambo yango na seki ya Ange oza bien kuna boni mafuta ezoleka na bien na otuna bato nyonso mpona kita lukusata yo moko bebe nazalaki mafuta ya mama ezoleka kitoko mote nzoto ebwakami kitoko bangaka mpona tika na Brazzaville. D'accord, moi je laisse la place aux autres. Moi si je laisse la place aux autres, parce que BNP Baza a besoin de ça, félicitations, Baza a besoin. Merci pour your mais na sepeli pour ngande bazunga no mutu alibo so bamso batikala ba nyonga nyonga bomela ba différence musisi de sanga si. Na otanga ba commentaire pour ba kombo to mona kitoko te to tindi liste pa ya Ange mutazo bimse etc. Donc so comment ta so makambo mama te ça que ba bloquer. Nga bloquer ba to ebele na zinga zaka ba page na tela ka ba commentaire na sali liste to bloquer c'est bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais les gens ont dit que il faut tangi ba commenter, ça c'est important. Merci, bon dimanche à tout le monde. Surtout maman, profite bien, hein. Profite bien. En tout cas, c'est ton temps. Profite. Et belé ba content la dépression mais on va pas sur qui m'y a Nani wafandi ti la veli. No velas que to kati micro. Ka ku. Na bisiko yo zo no ba o yo ma ka lo te odi. Boni wo epo. Bo la pa. Bo ka ni na opesa bilo mutema so. Avant o loba est-ce que tu es marié s'il te plaît aux en live Bali. Aux en live tu es marié avant de parler. Et puis n'est soba d'accord, je vous laisse. Oh merde, connexion na bino ndem te mabe. Yabaka. Na bota ya Benita boye ba. Ya on seli ni problème ni nyango. Je suis na lobi pe mabiti. Na lobi ka Benita kanga biti. Ya je mwendo beta kara. Na loba insulte. Ya bena na benga. Ay, talanga penda bien. Kota penda tina page na po. Yanje spectacle gadget. Ya ba kia bien. Yanje mwendo beta kara. Bébé na mono shi baby singo bochi bébé. FaceTime. Na bote mamba merci. Mutabi senga novelas. Novelas po ni kisong. Nani yao. Omoni ya un seul allié au boma biso pamba okoboma Yabe yabe o le kama colonel Happiness bonjour Happy mama nazoyoka yo Happiness nde mulube bozoyoka nga nazoyoka très bien nazoyoka oyokanga te Happiness odo banina kiluba bébé loba bien nayoka susu te babengenga il faut otika temps bota pote na Swahili que do balati luba ta yo moko ya nayoka susu te est-ce que batutu bakoko kita po bon mati susu te to boy te nazana novelas nana garçon poupée nana Ange Happiness Josie Kerr Niaou nayebi bino yabe oyo zo na reta Toki takasamba abandela nini to bani abandela bongo siko ye bibiso kibiso ndeni se kozo kabiso o kitende na bite na Niaou wana le bibongo ngati kabiso yoka soko yoka biso nga mati garçon coupé na zo kabino na se mais c'est le téléphone WhatsApp Mozoka quand même Novelas celui qui novelas c'est très impoli na bibo kitanan novelas ça batute novelas batakani de micro ok to sala boye ayebi biso nyonso to kita e bongo to bandela demande to kita te garçon poupée ouais bo kitika bo bandeli pona yo kabino bien garçon poupée yo kita na o bande bino tubo kita age na novelas